Bande kombote na biso na ndenge to kozonga na répondre na biso. Interview na biso ezali ko continuer toujours. Tozali ko lobela makamba Kindoki. Lelo oyo. Donc tozo continuer ko niata. Donc frère ngana sali prête pour na ba réponse ba question nyonso ezo ko poser ngai. Bien sœur na ngai na banza tozaka ko continuer na collection ya société na biso na kati na ba église na biso batu bazali ko monaka bandoki. Groupe nini so batu bazo monaka bandoki na kati ba église selon yo? Groupe neti ya bandundu na bandicapé. Ah, yebisa biso koma bandundu na bandicapé na kati na église bakomi ba victime ya ba Kindoki. Bon bandundu neti bandundu na kokolo ba neti bango ndenge babota maka couleur wana ezali problème ya pigmentation. Oui. Vous comprenez? Oui, oui. Place couleur esili oya bango place couleur esili oya bango sikoyo esukeli ka wana zoko yango babima couleur wana. Mais tantango babimi wana bazolo banini bango bazali bandoki. Donc bango ezana même ba mindele po baza naturel na vie na biso te baza rare et puis donc yango wana nde baza bandoki. Baza bandoki. Même ba mindele po na bango eza naturel te. Yango zo mona senga ba soin makasi. Do bandundu tala neti bandundu na basi so you need to prepare au soin penza au tie soin makasi po esenga ka penza fo maintenance moko makasi donc ndundu mwasi penza soko maintenir très bien asa mwasi moko ko penza à côté tout penza donc tilu mugini bazo benga pona nini manque de connaissance na mituna biso oyo to ebite pona nini batu wana bazo bota bazo benga bango basa bandoki yoso wana eza ignorance et manque ya connaissance ezangi na mituna biso yango to sala ba raisonnement na biso ya modele wana. Bien lobisu ba handicapé les sous na ndenge ni su ba handicapé so na église ba passer ba komo mona ke mutoza anoka ke otambola kana mwa pants na lokolo to ya kana na position moko ezaka ka handicapé ba kangio ke yo ozando ba handicapé mususu ba bota makana ngo mususu ba yako bozwango na tango abota ni bantu ba mususu wana nyoso wana ezo ba handicapé mususu neti basi mususu sana zemi osomona osana zemi puis ozoluko sala avortement wana étranger mwana kati mwana bota mi bongoti mususu malnutrition mwana ba azokwa kozwa oyo ko ba vitamine akoko zo ngote pe ba élément mususu zanga yi eko kozo mwana sala akoma abota handicapé ozo comprendre bien sûr que oui maman sana zemi maman nkuba po mobali ba mibali mususu so basiliki mwasi na ya zana zemi ki katie na ya sisa ona nzota mwasi pona ni baye bayani katiere fala kene koluka mwana ya mwasi akene moninga na mobali akene kubundisa me makasi na ya zo silisa ngona mwasi po ayebike basi makasi na biso ko kana mibali te yango baso lekisa ndelo siko mwasi zana zemi oyebite deja ke azana bébé azomema obeti mwasi na ndenga mabe puis mwana azukuna kati mwana na azoko akoko risque na botami comme net handicapé bien sûr que oui donc nyonso wana ba vaccination le mawa ozo ba vaccination nyonso wana ozoko faloko zwango suite nyonso wana pe bana ozolo bake bazui ba tamba za bana mike bazo ba vaccination te babuka ekozwa bango ba variole ba kintuntu kintuntu nyonso wana baby saka bien sûr batebele bakoma handicapé likolo ba azalaki couleur nzoto changer pona ni kintuntu bien sûr que oui siko bakolo bake nzongo bando se na ngana yeso nano yo kota na butu yango vandi sabazelo mvante kibota kya mpimpa zwaki ni kibota poudre de chasse za butu azwaki yo masasi ya butu ba rataki donc zwaki yango aboka na komi handicapé hewo sakula na kama beza uzoko mona uzo salema na ba église bazo bikula batu balingo mona mutu handicapé boy bakomi koloba kama makambo zanga tina mwana bota mbe o kisimbi mwana bota kisimbi saba biloko ezangi ba vraiment eza mawa frère naka eza mawa place calcium ko renforcer loboko ko bima bien et ko mukuse ozo comprendre oui et komi mukuse peut-être ezana ezo ya basala ta opération wana ba para mama ezate po muscle l'exama kila nyonso wana et provoquer moi na koma handicapé déformé déformé mais siko bango bakobaki kisimbi bango baso bani kisimbi mwana na bota maki ko na biso mutaso na biso depuis tata mwasa leka ina ndaku le bala basilisa te comme koloba ka n'importe quoi et wana esa ko ya siko tamba mona ka boye ba pasteur ko tamba mona ke mwana o babeta ke kibota ya butu yango ba mona kaka me bakayeba ko ndenga ko bonsa te tamba la kiso ya mona pourquoi pas à l'action ndenga bongisa obongisa pe Jésus azalaki koloba nini natanga monike ya mabe akosambela na komba tata et puis abongisi ebongi pe mais oya bango bamona kaka ya ko batango bamoni ko bongisa ba ko bongisa te mais siko na ero na ba passer tamba mona kete mwana oyo peut-être tango mama ne ayaka na église azape na zemi bazape ko supporter mama yango te ba pesa moi quelque chose de poussière
ata mwa miliki po akende komela po mwana ko tanga za libumfali aka koleka mama, n'est-ce pas? Biloko pe ya qualité kitoko. Ba passer baza ko intervenir te na tango ba yebike sero azali na zemi. Mais na tango mwana abotami eke abotami na ba condition nutritive ya mabe, ba passer yango. Est-ce que ce qui au rappelé que mwana oyo azando kite mes conditions nutritives ezanga kiye. Oyebisi pourquoi na tango mwana oyo azali mama ozaki na zemi yo passer au intervenir kite. Est-ce que moi solution moko oza komona te ekoki kozala wana, qu'est-ce que les pasteurs peuvent dire soko yeli ba en réalité oyo comparer na bango ba moniki ezando ki yeli ba scientifiquement ko prouver ba biloko boy. Est-ce que débat ni neza ekoki kozala wana selon yo? Selon nga eloko na kolo babango ko fimo un yo za nango mondi na église za nango balingi bazwa yango po bango moko bakoma nango. Donc bazana ta wana te. Bango balingo banka balinga ka ba membre ba pesa mais bango balingo pesa te. Ozo comprendre? Oui. Balingo pesa te. Okomona pasteur ye wana zotamsaka Mercedes membre zoko na koteka ka fimo amuke wona zalaki nango. Aye ko pesa na église pour pasteur a continuer ko voa maka. Nde bongo problème za nango. Mais soko tali na église na biso ba poto awa. Ba église ezoko sunga. Ezoko pesa na osana problème église sungiyo. Osana malade, osana ngelampa izo pesa yo. Mais ba église na biso pona ni bazo sala ngote. Même ba oyo baza église na biso sana ba poto awa. Pona ni bazo sala ngote. Kaka ba église kaka ba kolombo kam preso sala bongo. Ba de réveil. Est-ce que c'est na sujet ka Kindoki ozako ba église à Poto comparé na ba église Afrique? Est-ce que ba église pe ya oyo ezali ke uti na Afrique to eza ba pasteur africain mais eza na Poto? Bango pe makambo oyo etali Kindoki bazali pe ko betela ngo sete to bazali pe ko lobela yango? Bazali ko betela ngo sete frère nanga na ko yebisa une église nanga moko 10 semaines passé li kamango sala une église nanga moko. Na Poto. Mais pasteur nanga sana africain te. Na Amérique. Na Amérique, asana Amérique awo. Est-ce que ce yoka déjà été kotinda biloko na Afrique te parce que ce qui est comme kuna surtout lamba oso lata déjà. Ba ko ko sango nini? Ba ko utiliser ngo basali ba mpanganza na bango yo makambo ayo ko marché lisusu te. Pasteur azote yango na kati église. Oh, bango bino tambo so pesa ngo bazo sala ka ba juju. Bongo wana le même bongo no tindeli bango bazo sala ka ba mpanganza ndenge na ndenge. Donc balingite Afrique est développée. Yeah, yango balingite Afrique est développée. Dans l'entête balingi ye moko tanga voyage ki amemela ki mama na ye biloko na yo linga ko valise ne tondi na banini. Yo pesa ki olinga otinda mama na yo. Ya biko pesa te. Ya ki opesa ngo na mama na. Molimo santa lagisi. Molimo santa lagisi. Na ko pesa ngo na mama na te po akobalola. Ka bango te. Yango msusu frère na ngata msusu to na préfère na lingi ko fana ndaku dimanche na préfère na fana ndaku na église. Po yo ke na église wo mona neti banguti ko attaquer na église. Église il fallait sa place à kimia. Pis c'est ça te. Puis paix ça soutenir l'église. Paix ça soutenir l'église. Pozo banga no pasu dimanche parce que yo mto mandoki. Yeah, na so banga tam su dimanche peut-être ba kozwanga iba ka mono ngenda baka mo Kindoki. Baka me. Na prevent tika na ndako na tangi bibi na ndako kena kena église. Po église comme sujet ya koluka makambo. Oso comprendre? Poko kende kuna na église ba komi ko provoquer yo. Mutu mususu ka bofandi na église. Oyebi place ko ya kolukela yote. Oyebi ta ko uta na sima to na liboso to na gauche to na droite na yo. Mama ani. To zali kaka kolobela makambo tali Kindoki. Est-ce que tu as to zana le moi repos ya muketa nzali ko zonga? Bongo yebisa biso pe concernant siko to uti na église to comparer misale zali ko leka na ba église na oyo elekaka epai na banganga. Ce qui différence ezalité concernant sujet etali kaka Kindoki. Alléluia. Alléluia. Nzambe apambola yo pona ba réponse zali ko pesa biso awa. Alléluia. Amen. Yo, check this out. Y'all relax on the Lord side, yo. It's time to kick Satan out the door. Hey Satan, you got to go. There's nothing better than this, bro. That's right, Satan, you gotta go. C'est l'esprit qui va à la vie. Come on now.
Jésus. C'est ton cou, yon poisson pas dans l'eau. L'homme propose, Dieu dispose, il met je dépose. Here we go. That's right, you gotta dance with the Lord.